bote monzila momeli masanga oya tumbaka zamba omeli masanga yondo tumbaka zamba na minicho de otumbi zamba oyeli biso réalité to mona pena comportement ya Marie Kina to yeba de qui est Marie Kina en réalité oyeli biso ye po epa pa to kemboso alobi makambo mosusu ke papa Biangenda alobaki bakobunda ndeko na yo bakobundisa papa mais yo zala na sima ya tata ko zana sima bandeko no te po bandeko no bakolonga te ake pa na yo bote bunzila olobi na biso biloba o ma Maria bandela kango met fois ki papa Biangenda lobaki bandeko na ye bana pa kisoke na bana papa Bialunga na bakobundisa bango bakobundisa do avandaki pena libota evandaki famille pede evandaki mais papa Biangenda tambolaki na José mais après aki ko vanda bana na ye ayo sabon ke bana pa kisoke na bana papa Bialunga na bakobundisa bango mais pourtant atambolaki na José voyage na ye zalaki kaka na ndoyi na ye José Biangenda kisolokele sotanga banda ko lobango José batindaki ake beta tour na boîte ake mela mo bière pondeni po azaki tout le temps na papa tika ki ata tante azaki nyonso na papa batindaki ye boniwa ko manipuler bato e ko simba te bote munzila omeli masanga dejo pegisi moto il faut makambo ebima na mpoasa to kobomba eloko te kande ngo pelisi moto wana il faut mutu nyonso ayeba koyela biso hypocrisie te koyela biso hypocrisie te mutu nyonso koyeba quel genre ya comportement Marie Kina aza nango comment koto ko ba mama mususu koto lobi maka mususu mama ya ndenge nini mama azalaka bongo te bongo na yeka na vérité ngana lingaka likambo wana lobaka papa Biangenda tikele makambo 10 abo déjà 9 etikali moko siko na kati ya makambo wana ngana lingana yeba ezalaka nini comment ko rolar batu biso bana mito zalaka bana miketi zo kola to yoka akalikambo 10 9 déjà na monité te to koli so neto koli bo to na posa vérité toza na posa vérité wana ebima po tellement ke ngape nzamba pesinga nguya ya ko découvrir que papa Biangenda tikela eloko te nyonso ezama kiona lokuta akosaka biso yango na ye na vérité lisusu ngape na makambo tifona éveiller batu to longwa na mascara na lokuta ya Marie Kina tellement José asala émission na ye nango eza na partie oyo ya bakamboyo papa Biangenda atikaka nini avant kufa papa Biangenda lobaka nini avant kufa e komelaki bango makelele bana nyonso eyindaki papa avant kufa lobaka nini papa atikili lobate alors soto okota na message ya José Biangenda kisolokele yom to tambolaka na papa Biangenda tango bozalaki kuna papa Biangenda asangisaka famille eloko nini alobaki po bango babi papa Biangenda asangisaka famille mama Marie mama bibi abengaka bana na ye baya basola na tata na bango est-ce que mabi abengaka bana na ye est-ce que papa Biangenda avandisaka famille est-ce que papa Biangenda tikaka liloba yo nde muto zalaki na papa Biangenda tikaka liloba papa Biangenda tikaka liloba pona bana na ye papa Biangenda abimisaki yo nanu libanda okende na quelque part ya sola na bana na ye to ndenge nini po yondo zalaka tout le temps na papa Biangenda to lingi hypocrisie te to lingi ba mascara te to lingi yango te yango fo vérité nyonso ebima na mpoasa Biangenda en tout cas répondre biso na place yo non donc bote munzila merci continuez comme la masanga et puis ko bossa na kate avant obanda ba émission na yo melaka ba gene na wana et ça la bien tango mela ba gene ozo yela biso ko ba vérité Marie Kina nazo yebisa yo kanga data lelo omonika no kangi monoko makambo zo ko leka na lingomba makambo nyonso bata 26 ba trouble o nyonso ofungula monoko te ote ya bato pasi ngima okyanga olinga kate ozaka hypocrisie okanga monoko mesana na kote ya bato ba mvoila mais pasi ngima okyanga ni te moka ndo kanga monoko ndengo linga ko loba te yeba yango okosuka ka lokwa mama nsalulu ndenga sukaka kanga data lelo nazo yebisa yo oyo za yaya mukolo ongo te ya mokili
bato ebele bazana ba 26 wana balinga bazonga bandime ebele o bakenda balinga bazonga mais yo sali eloko wana te eloko oyo sali eloko oyo ezosala ezaka bouche bée donc makambo nyonso koya etali yo te olingi koloba te ni makambo 26 ni makambo donc olingi koloba te ngo te abiso tata sima ngima okiangani te olingi kolakisa bandimi ya poto nzela ya nkamba te olingi koteya bato nkamba te olakisa tata sima ngima okiangani aza nzambe molimo santu ye wana papa na bino olingi koteya mateya wana te oteyaka mateya bamvoala oteyaka bato bamvoala oza na secret ebele makambo ebele ya koloba mercredi bamama batindaki yo te mpoka oza yaya bamama bazozela yo kende no batindaki yo na biti okende kobimisa makambo oza nango okende kobimisa basekret oza nango mama Nsalulu nzembo ebimaka Salulu wavanga kutikisa bana bakuwa batela mama Tomaza yavo ngeimbangia nene wasala kwa beto ngudiza beto za onsono zikutu dimwela kwa tata Nzambi ngeyetini izavova mana to wizana no mama yondo tikala na biso yonde pena mama ya mukolo obatikela biso ba mama nyonso bakei yondo tikala ngudi alongo ngudi za beto za onsono do ngudi za beto za onsono esi akenda bakenda to tikala kaka na yo oza na maloba yaka kolwa makambo oyo to yokanaka mama Nsalulu afungola monoko te nzembo ebimi mpo mutu koyela message azate mona ntango wana bato lokola nga bazalaka te yango wana ba ange bapesaka nzembo mama yaka koloba mama loba oza na secret batika yo pamba te loba makambo oyo oza nango mama Nsalulu atikala koloba te moni Nzambe atikela mutu temps apesaka temps mwa basi mwa nkiangani azalaka kimia azwaka temps akopesa temps ebele mpona ni ososola oya kosakola obimisa ba vérité oyo oza nango mpo oyo oza na makambo ya koloba tellement ozoloba te okosuka lokola mama Nsalulu po mama Nsalulu suka yango okomaki moto oyambe so na telefone azate moni Nzambe soki atie barrière yaya moni kama ne okotaka mataki ta erne solingi ekokomela okaka okokotela wapi okobenga na telefone na koyamba yo ekokomela yo bongo sikotango ekokoma après olela après ya kolela ba internet olela ke ngai mwana papa de ngende basundola nga bayambaka ngate na benga pas mwinga okanga bazo yamba te na benga pas ako bazo yamba te okoya kolela non potango toza nango yo nde faut éveiller mokili ote ya mokili yo lingi la yo sobe ki mona meso ki mona meso za na tata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana sava Moko teza ni elombe nani kumba oyo otula ba oyo bayedinga abotala mabota bamoya awa koluka ngai Nzambe Aikibangu nalongi mokili Kembo ebele mikembo banda Aikibangu nalongi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Aikibangu nalongi mokili Otinga mikumba na milo banda. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci à tous nos abonnés. Bato Balingaka. Émission Kimbangu Nzambe, rien que la vérité. Merci Nandenge Bozwaka Tango ya kolanda biso na banda kona bino. Merci vraiment. Pour continuer à s'abonner, pour aimer ba émission, pour partager. Émission Kimbangu Nzambe, rien que la vérité. Et na kimona meso. Eza kobomba mutute. Eza na ndekote. Eza na famille. Lingomba ya ntoma euta na lola. Bato mokilinde ba yebaka te. Biso bandimi nde ba angelo. Mokonzi moko Nzambe avandi na kati na biso na nkamba Nouvelle Jérusalem. Lingomba ya ntoma euta na lola o. Limbola yoka limbola. Balobaka limbola place wana yeba bien te. Bato ya mokili bayebaka te o. Limbola yoka limbola. Mokonzi ye moko bandimi nde bangelu. Limbola la 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 ewa bango. Donc biso bandimi tolanda Nzambe na biso. Totika kolanda mateya ya lokuta. Bandimi baye bakiti ose
kopanza mateya ya lokuta satana akobongwanaka mondimi keba zala na mayelo sosola ye. Donc biso tola nzambe na biso me nzambe na biso alobi na biso bandimi ya satana bakiti na se. Satana akobongwanaka mondimi keba zala na mayele ya kososola. Zala vraiment na mayele pour Satan na mokili. Akosala ba réaction moko akoagir lokola santo. Kimia asala ka mabete boko ndimela ye na nyonso po azosala biloko moko bobobu na kala loko te bonzambe zawa. Mais na se nango aza ko détruire. Soko biso to na lingomba ya nzambe kuna nde soko biso to bombaka te. Toza ba hypocrite te to bimisa mabe ya bato en face na miso. Mais bato baza na miso bonzambe te bakolbaka lingomba ne bebi ya. Lingomba ne bebi penza. Te sidi. Lingomba ne bebi te. Soki bato mabe o babimi na mpoasa te. Passe na biso kosila te. Po lingomba eza bloqué na bato mabe. Bango nde baza liboso. So bato wana tellement bazwa ba rôle ya ki ba pasteur, bana ba papa. Donc moyen muta toucher bango azate po baza bana mwana papa de ngende ko toucher. Nzoka ndazaka mwana lokwa mwana nyonso ba de ngenda loba yango. Rwandais ou prince abota manakati ya bana nyonso mais après avoir azokola yebanaka. Mais o peza roi te, aza prince te ayebanaka pe ayebanaka nakati ya bato ayebanaka. Bana nzambe nzambe pesa biso bososoli ya boyebi. Alors nakati ya ba vérité na biso zako lobela ki mona meso. To ye lisusu na likambo ya mama Rikina. Mama Rikina ngana otika likambo te. Likambo ya mama Rikina oya lobela biso ke papa de ngenda loba na makambo 10. Amoni déjà 9 etika limoko. Siko nga na ye na José de ngenda kisolokele. Na ye aya koyebisa biso vérité. Po yende atambolaka na papa de ngenda. Voyage wana mikolo wana sonde ko voyager na ye. Akomaki pe ko soigner papa de ngenda. Atema za docteur, akomaki pe mwamba makambo mususu ya mike mtanda ko sala. Akomaki ko tambola na papa de ngenda. Nzambe tellement balonga ka yete bakosa ki makambo pete. José déjà salaki émission avant na papa po salima basala émission wana ezaki na ba question makambo bimaki belé makasi ezaki déjà plan B ya nzambe o nzamba yebaka ke bano nga na boti oyo oyemo papa de ngenda nzambe ayebike bano nga na boti oyo baza bana na ngate ya bonzambe. Mais tellement tata alingaki bana ngo babongwana yango apesa nga bango na récupérer bango na bota bango na te ya bango yango aisaka biso ke papa Simoki Mbango apesi ye ba jeune asala na bango ezalaka na tina apesi nda bota bango ba o balongaka te na tango akala siko bato bakoma sandeni bakoma kosela papa makambo bato bazokosela papa makambo ngana yeka na vérité ngana lingaka likambo wana lobaka papa ya ngenda tikele makambo 10 abon déjà 9 etikali moko siko na kati ya makambo wana ngana lingana yeba ezalaka nini. Comment on rolar bato biso bana mito zalaka bana miketi zokola toyoka akalikambo 10 9 déjà na monité te to koli so ne to koli bo to na posa vérité toza na posa vérité wana ebima to tellement ke ngape nzamba pesinga nguya ya ko découvrir que papa de ngenda tikela eloko te nyonso ezama kiona lokuta akosaka biso yango na ye na vérité lisusu ngape na makambo tifona éveiller bato to longwa na mascara na lokuta ya mama Rikina. Tellement José asala émission na ye nango eza na partie oyo ya bakambo papa de ngenda atikaka nini avant kufa papa de ngenda lobaka nini avant kufa e komelaki bango makelele bana nyonso eyindaki papa va kufa lobaka ni papa tikili lobate José akomaki même kobanga papa tikili lobate alobi kaka bolingo libeko bisala atikili lobate te jamais bokolanda yango siko biso zona posa to yeba bizi wana ozwaka ngo erni po José nde mutando vanda na papa de ngenda José nde mutando vanda naye po aza docteur abandaki kolandela ye santé na ye azalaka ne tout le temps
soki papa de ngenda zoka tan ya kosola na Marikina na tan wana José ngaka bomba ngote alingaka loba yango alingaka loba ngo ngaka bomba ngote anga loba ngo ke mutu penza kutana kana papa azoka tan ya kosola na ye ezaka ya mari alingaka loba ngo mais mission na sala ki alingaka loba mais aloba ngote eloko kaya loba yende mutu adoza na papa tellement que papa de ngenda pa moni ke 2 jours 3 jours ozo bomba ye batu ba ye bate ki azali bango balingaka kende pema papa silika kinde bakomi ko benga batu boya e papa za aboya nda benga bana mususu baya asolola na bango ensemble mais ezate ke na kumwe Marikina zana oyo ya ye ezalaka te nde José Lobango ngai il faut na longola bandeko na nga balanda nga masque o Marikina yelaka biso il faut mokile yebake aza lokuta aza vrai te aza lokuta wana eza eloko moko adiembelaka eza te ke po aza mwana papa dia ngenda nde tokobimisa mabe na ye en face te botika konormalize makambo tellement aza mwana papa dia ngenda makambo na ye fo banormalizaka yango po mona yango ka normal ezalaka te tokobika ndeni Comment tu vas banda kozala kana se ya batmo boy bana bango dinte ekosimba te ya wana il faut mutu nyonso ayeba ke mero aza skrobondo moyibi lokuta ezaye makasi alors nazo banda nanu na message na ye moko Marikina mère soit qui tipusana pena vanda penza na bana na message na ye moko ndenga lobaki ke papa de ngenda tikele makambo 10 amoni déjà 9 do makambo ngo yango nga profiter pe na makambo azomona ki mona mesu de bibu nga profiter nango 10e kasi yango bozomona te bongo 9 ezani 8 ezani 6 ezani po eza 10 po chaque likambo foko lo bango likambo liboso ebisaka nga eza boye ya mibala ebisaka nga eza boye ya misato eza boye mais toyoka ngo te biso toyoki ka mibale deux versions oyo ya PC pa ya apesa papa tukemboso na version mso apesa pa bote munzila alors na otiana no maloba na yemoko et puis na tie maloba ya José dia ngenda kisolokele o atambola na papa dia ngenda ti atikaka biso na maboko ya José boy mutu muso azalaka ta par José même ma bibi azalate José azalaka yemoko ta papa dia ngenda tikaka nzoto po yende mutado lala na papa dia ngenda mabibi kutu te yende pena mutado lala na papa alobe on a témoignage wana ezali po yende azala vérité ya likambo wana nazotia yango tokozongela su likambo ya mbote bunzila amomeli masanga o atumbaka zamba omeli masanga yondo tumbaka zamba na minute de otumbi zamba oyeli biso réalité to mona pena comportement ya Marikina toyeba de qui est Marikina en réalité oyeli biso ye po epa pa to kemboso alobi makambo mosusu ke papa dia ngenda alobaki bakobunda ndeko na yo bakobundisa papa me yo zala na sima ya tata koza na sima bandeko no te po bandeko no bakolonga te ake pa na yo mbote bunzila olobi na biso liloba o ba Maria bandela kango net fois ki papa dia ngenda alobaki bandeko na ye bana pa kisoke na bana papa dia lunga na bakobundisa bango bakobundisa do avandaki pena libota evandaki famille peze evandaki mais papa yengena tambolaki na José mais après aki ko vanta bana na ye ayi sabon ke bana pa kisokele na bana papa dia lunga na bakobundisa bango mais pourtant atambolaki na José voyage na ye zalaki kaka na ndoyi na ye José dia ngenda kisokele sokotanga banda ko lobango José batindaki ye akebeta tour na boîte akemela mo bière pondeni po azaki tout le temps na papa tikaki ata tante azaki air nyonso na papa batindaki ye bongo ba ko manipuler bato ekosimba te bote munzila omeli masanga dejo pegisi moto il faut makambo ebima na mpoasa tokobomba eloko te kande ngo pelisi moto wana il faut mutu nyonso ayeba koyela biso hypocrisie te koyela biso hypocrisie te mutu nyonso koyeba quel genre ya comportement Marikina za nango
comment potoko ba mama mususu potolo bimaka mususu mama ya ndenge nini mama azalaka bongo te alors tolanda ba video o nyonso pe na bokebi nyonso tolanda yango tolanda na bokebi nyonso tolanda kasi mama siko balobano makambo 10 omona 9 bongo 10e biso nyonso tokoyeba ke 10e mango moyo azelaka yango ekoyebana ekozala ya secrétaire mokili ekokamwa toyembaka mpe nzembo yango soki nayebisika afaki mokili ekamwa ekobeta nzembo yango tokamwa na biso eloko te po biso tozalaki averti na makambo nyonso nakoloba na bino masolo nazalaki nango na Mama Marie Mwilu depuis papa kende ayaka na ye tosolaka te kaka touti kuna na kobimisa nzoto ya mama aya alobi mbuta ayaka tosolola awa na shenoda alobaki na ngai abi ndatuke mboso ngai kaka mwana nazalaki na chance ya kozala esika tata apesaki pema na ye ya suka ngai nazalaki po tata tango alongwi Kinshasa ye na Genève ngai natiki ndako na ngai na France naye kofanda kuna epai azalaki alobaki na ngai likambo alobi ete mama yo ozwa kombo ya mama na ngai donc ozali mama na ngai nakoloba no likambo moko ngai nakomi kokenda mwana na ngai tata mutu akotambusa lingomba kasi akozala na pasi bitumba ya munene ekobima bitumba munene ekobima batu bakozala na ntete mpona kobundisa bitumba yango bino bana oyo biso toboti bino batu bakobundisa mingi tata yo mama na pesi yo matei komeka kozala sima ya bandeko na yo te zala sima ya tata mpona nini tata kozala ye moko me akolonga bino nyonso mpona nini mvwala ya Yesu ekozala na maboko na ye Mama Marie Mwilu aza na phrase moko arepetaka alobaka tata na ye ayebisa ye makambo 9 et puis Mama Marie Mwilu akolibisanga mpo likambo yango nalobi yango mibale peut-être akoyebisanga so likambo te abiler papa alinga kotika biso mama na bango mama Mvete ayebisi bango lelo bakomaki abibenga baleki no nyonso ngamu novanda na tata na bino naomona tata na bino clair te donc bosala ndenge bana bazaka mayele boya kosola na tata Mama Marie ayebisanga likambo abi papa na bango ayebisaka bango omoni ngai nazoke kotikala komona passe e bandimite mutu bakonyokola bandeko na bino oyo babimi na libumwa bakisolokele na libumwa badia lungana bakotia bino maloba ya papa Diangeni na bana na ti baza wana bayebi yango bapapa Charles parce que bango pona bango ngana tiki mbongo ebele mais bokangaka motema je crois que likambo Mama Marie ezalaka na place yake bokangaka motema peut-être que na suka nango na libota papa dia lungana bazali pe na libota papa kisolokele pe bazali voilà tolandi video ya Marie Kina tokoti na video ya Papa Tukemboso et puis totali vidéo ya Mbote Munzila. Bomoni siko na message yango ndenge kende bomoni tous les trois messages. Alors soto okota na message ya José. José Diangenda kisolokele. Yom totambolaka na papa Diangenda. Tango bozalaki kuna. Papa Diangenda sangisaka fami. Eloko nini alobaki po bango babi papa Diangenda sangisaka fami. Mama Marie, mama Bibi abengaka bana na ye. Baya basola na tata na bango. Est-ce que mabi ya bengaka bana na ye? Est-ce que papa Diangenda avanisaka famille? Est-ce que papa Diangenda tikaka liloba? Yo nde mutu ozalaki na papa Diangenda. Papa Diangenda tikaka liloba. Papa Diangenda tikaka liloba pona bana na ye. Papa Diangenda abimisaki yo nanu libanda. Okende na quelque part ya sola na bana na ye. To ndenge nini? Po yo ndo ozalaka tout le temps na papa Diangenda. Tolingi hypocrisie te, tolingi ba mascarade. Tolingi yango te. Yango fo vérité nyonso ebima na mpwasa. José Diangenda en tout cas répondre biso na place yo. Tango wana papa asa ndenge nini batu nyonso tozalaki na Suisse ba papa solo ba papa Sami pardon na ba ya Christine ba ye Emily ba ya Marie
a renvoyer bango abino bozonga na bino bozali ebele papa Sami yo kene ko bongisa makama mozole papa Kulutu parce que les Rwanda nda pesa papa Sami abi bongisa ma na lingi basala ezala 2 mausolées na ba mausolée wana ezala ndenge moko ezala identique parce que papa Sami pe na précipitation ole pas tout na papa ndenge na bi papa saki nyonso ke to posa ke ba question moko te o to ko découvrir makama na suka papa préféra qui était ngai mwana na nga moko na zana pembeni na ye parce qu'il y avait 2 fois ceux qui étaient malades ngabi non papa boy na kokate na benga médecin mususu aboyi omona wa ako refuser catégoriquement ko lobate yoka ko sala musana donc ezalaki nanga nyongo munene ezalaki nanga kilo parce que makamusu na ko sala te mais soki alobi sala na kosala bazalaki na choc makasi daikutu na banga puisque mutu atunanga mingi ezalaki mama Christine abi bongo ye papa lera lingi ko falobi eloko moko te ngabi non voilà alobaki bo kaka wana ngabi et comment il colle la description quelque part yaya bano ndimate que papa alobaki ka makambo wana et surprise nange ezalaki leto komi awa kotokomaki na nzoto ya papa na centre d'accueil papa Bobé ya Bobé alekisi ba image ya papa le papa ayambaki wangola koloba mbala moko curieusement ba bandeli ka place wana papa lobi mukolo tangu musuzu koza suna mokilio te papa Kulutu akokende ngai na kokende donc a décrire ndenge bango misatu bakokende la et puis alobi botuna botungisana pe o papa tango lingai kokufa alobaki nini. Quand je vis ça, Dieu soit loué. Parce que papa insistait, na bolingo mibeko misala. Alobi makamusu sezate kako na kolobaka na bino na lobaki na bino yango na kaka bolingo. Alors quand je vis ça na bia Christine omo. Donc bandata ngwana pe kotaki. Voilà. C'est ça la vérité. Soboye bisanga 10 Marie qui na batikela ka ye. Ezalaka journal ngo ezalaka na ndoto. To journal ngo ezalaka wapi. Babetaka tourna papa dia ngenda na ndenge na bango ou bien ndenge na comprendre te pour likamo yango ningisa ki famille papa lobi nini papa kokufa bongo te sans loba likamo alobi nini papa lobi nini José Tengaza na problème bino mo boyoki c'est comme message américain na eza wapi message américain na eza wapi boye bisanga songa na oko sele makambo nga mutu mabe nga mwana mabe na lingaka mama na bino te ndenge bolobaka nga mwana mabe na lingaka mama te sikoyo vérité yango eye boye bisanga mabe na nga eza wapi obiso to na posa hypocrisie te to na posa to zala ka na sabi tendi te to na posa to éclairer lanterne mutu nyonso ayeba vrai face ya moko na moko Ma Marie qui a joué des langages côté à n'a pas besoin de dire le makamusus et pas tout que boss le makamusus si côté on comprend été bolingango ya ye ezawapi bolingango ya ye ezapa donc ça totali bien lingomba opo bokabonyo ekota makasi o mutu akotsa ngo eza Marie kina na bandeko na eba na papa diangenda bango de bakotsa bozoba nyonso donc poto omona ka po lingomba ekabona epanza na pena to komande to komi boye batu bakoti sa poto oyo ba desodo nyonso bokabwani boyinani ezalaka Marie kina bana papa ngenda nyonso ezalaka bango po makambo oyo eza bien te comment epa ya mbote munzilo ko bake papa na biso lobaki bana pa kisolokele na bana papa ngenda na bana papa dia lungana bakolinga biso te po bapona bango kenga na tiki mbongo. Et puis il y a papa tout kembo soki kolobake papa lobi bande ko na ye na bana pa kisolokele bakobundisa tata siko to comprendre te o monte ke likambo yo eloba maka OK papa swing donc ya bundisa ye et puis bana pa kisolokele na bana papa dia ngenda likambo de tambola bongo mutaya na ngweza marikini yende mutaya kana ye mutayaka nango mais akepa mbote munzila akenda kolbalika mususu et puis abandela kango mettre fo mbote munzila lobi abandela ka yango mingi donc soki ya kotsa bande kone idéologie
ba bundisa lingomba, ba détruire lingomba, ba déstabiliser lingomba. Bokabone ko tata bokabone ko ti wana et comme peut dire que botemunzi so ko loba sikoyo. Botemunzi ko loba. Ngana lobaki tango mama Rikina asalaki ba tournoi na ye na Kinshasa anda okene ba paroisse. Na paroisse akendaka wana oyo ngaki na ba musicien ba boyela kaye. Siko ngande muna yebisaki bango ba boyela ye. Donc ça veut dire quoi? Bon alinga lobani ke ba problème ne se lega kana l'église kimbangiste nde ba boyela kaye akende na ba musicien. Ya ngande za ko lakisa ko yina oyo papa de ngenda lobelaka. Ndenge pa lobeli makamba bata 26 ke bango bazaka mutu na tata na bango kuna bango 26 wana baza mutu na tata na bango donc mokonzi kule ezaka pe armate ezaka po début était de mutu na bandimi na ye wana bokabwanite wana siko makambo bote muzila zoyela biso ya yeli biso yango mais côté na biso nga na oyebisa yo soki kuna bazaka na bokabwana baona ndenge na bango po bango kuna bakutia ozala pe na malamu moko te bakutika ozala ka bien te bandozaka na bokabwani wana. Siko pa na biso bokabone ezalaka te. O biso to tambwisa maka na programme ya nkamba. Mama Rikina tia ndoke ko sala ba tournoi wana, ndoke sala ba tournoi na programme nani. Et puis aza conseiller direct. Conseiller direct nini apa mama Rikina a déplacer kana ba musicien. Conseiller direct nini asala yango akende bona ba musicien zonga bona ba musicien. Conseiller direct nini asala yango. Mama kwa kia dazalaka na biso mukolo nini, dimanche nini a déplacer na ba musicien. Atikala ko sala ngote. Pourquoi kaka yeka na tango na fois sala ngo? Pona nini akoki ko bonde la commune moko te sans abenga faki. Akepe abondeli na ye normal eleki na ngope na kimia azongi. Il faut abenga saka ba musicien. Na modi na onte ya. Na ba conseiller direct nyonso na mona te. Muto yaka na scandale les américains. Po yeso ko ke sembla la commune il faut que na faki ezalate. Faki va sentir à papa, va sentir na yete. Faki sentir à papa, sentir à maman te. Sentir à maman te, c'est sentir à papa. Et quand il y a trouble, maman Rikina na kena commune bakena faki. Bazonga bo bakena faki. Basa bakena faki. Et comme il y a désordre. Trouble ko so ba dengendiste ba yeko bimawana. Ezaki politique. Ezaki loko malamu te. Nzamba zaki na droit ya ko boya likambo wana. Pour faki a sentir à papa, sentir à maman te. Ezali eso ka kena commune moko bofwa kena faki ezala te. Donc a respecter ka papa ti. Ezali so apekisi ye nde balobi ke balingaka ete non. Mama Rimolo Ntona mukolo moko te ayana ba scandale Rikina salaka. Awuta rapoto ayaka kimia. To mona na muteke akende ona ke paroisse moko bona kina faki. Atikala osala ngote mais ye pas za conseiller direct. Ami kitisa mi bomba na ye. Mais Rikina ba scandale. Mboto mundila wolo bake. Onga boko comparer ngana balenda te muta comparer yo nanga zate. Mboto mundila muta comparer yo nanga zate. Yo zana boyebi connaissance ya classe. Hein? Yo za trop charnel. Boyebi na yo ezakaka ya bonzoto. Menga boyebi nanga eza ya molimo. Donc tokoza la ndenge moko te. Yaka awande déjà pelisi moto. Semble zate. Pelisi déjà moto, motumbizamba. Mumeli masanga. Pelisi déjà moto, makambo ezawa. Obimisaki yango. Donc c'est la vérité. Yakande kwa sime makambo lobaki ya Rikina. Ayebisaki yoti. Bato bakomo déclarer. Bakomo loba Rikina azana vivant. Aya ko loba vérité. Na makambo po deux langages différents ezalaka te. Bato ba lobango. Eko yinda kalate. Tala, au bon église kimbangiste. Batuka balonga, eza bana papa de lunga na po ekomama. Même na bakombo na bango soko tali. Papa de lunga na za de lungana. Ekokisami. Ekokisami. Yene ekokokisela biso bilaka ala kisa biso nzambe. Nzambe molimo santo. Avant na kiti ya bokonzi na trône céleste na kamba Nouvelle Jérusalem. Papa de lungana. Yende azapena makokisi. Ayeko kokisa bilaka. Soto tali papa kisolokele. Oye bungaka. Emonani. Bano nga na boti.
babunga bazalaka yanga te ekomona na polele na miso ya bato kisolokele oyo ebunga emonani bano nga na boti babunga ekomona na miso ya bato boko découvrir yango tala bakomba bapapa ezalaka na décence ya elobe nango eza lokwa mbele ya minu mibale ndenge na yebisa bino maloba makambo ya nzambe ezalaka bongo eza lokwa mbele ya minu mibale eza na décence ekataka koto ekataka mpe koto donc deuxième sens nango kisolokele oyo ebunga emonani bano nga na boti babunga ekomona na miso ya bato donc soto ke na papa diangenda bakokende na bango diangenda yango bomoni ke bapesa bango kuntima te so tali bana paki solokele bazwa lukelo te prénom na ye ezalaka diangenda no ezalaka kuntima siko bino bana bozwi kombo ya tata bozwi ba prénom fale bozwa bano na ye me bozwa no te bozwa kaka ba prénom bozomona bozwa kaka ba prénom bozwa kaka no te po ayebaki ke bokokende diangenda yango bozwa kuntima te bokokende soki otali siko na bana papa dialungana omona pena ke dialungana ekokisami nzambe na ngai ekokisami omoni bana papa diangenda bakokende bana papa dialungana accomplissement papa dialungana ndi ayaka na accomplissement yenda ayaka na accomplissement talaka bana papa dialungana bazwa kombo dialungana te me bazwa kaka kombo ya kiangani vous comprendre bazwa kaka kombo ya kiangani bazwa prénom te bazwa no na ye kiangani bango nyonso bakiangani le nkolo yesu ayeko kokisela biso bilaka azongisi makambo nyonso epai ya bakiangani bango deja badiangenda bakenda bakisolokele toyeko découvrir bango ke bazana bango na bilembo te bana ya batata te tika bakenda bakei totikali na accomplissement na kati ya bana misato oyo baperdraka bokonzi na bango mama riki naza na kati ya bana mibale wana bakisolokele na papa diangenda bato nde bonéglige yango so tali na kati ya bana papa dialungana azalaka na ye te donc ndenge atikala na biso ezalaka grâce bobi mpo na nini mpo abimisa vérité mpo aloba vérité mama riki na papa simoki mbango kia ngani atindi ye akende mercredi ya bamama na mercredi ya bamama wana batindaka ezalaka te mpo akende kopesa mateya na ye ndenge apeselaka ezalaka mpo aloba ana ba vérité lingomba eza koningana lingomba eza ya koningana azana ba vérité akende koloba na nkamba lobaka te avanda akaka akanyi munoko azaka boye alobaka te mekende ata na centre mercredi ya bamama bimisa makambo po ayebi makambo azana makambo ebele na nyonso oyo basala papa simoki mbango kianga na ndako na bango epa mabibi eza na secret moko ya monene eza wana na ndako na bango epa mabibi nini elekaka marikina makambo ya 26 lingomba ekomi musika batrouble eza kobima talaka bokabwani ya banda ebandaka papa bengisi bango na nkamba bazongi te papa clôturé bakozonga lisusu te Brazzaville makambo yindi nyonso elekaka na église kimbangisi ye apesa yango mokongo alobaka te abimisaka ni ini ote batindaka yo na Kinshasa te mpo kokeneka koteya mateya oyo toyoka deja kala oye likaba papa dialungana mais jamais olobela likaba papa simoki mbango kiangani oye oteyi biso papa dialungana mais papa simoki mbango kiangani azwi ntango wana te alobeli ye papa simoki mbango kiangani ateya bino yeke ye molimo mosantu ye tata kimbango yele tata na bango aza na ntango wana te kosala yango te
ti alobaka molimo mosanto ye alobela papa soyima okianga te mokolo ezali ekobebela bino o kasi alobaka molimo mosanto yango tozongisa papa soyima okianga akoloba na bino ke o bino mo bozongisa bonga na loba molimo mosanto wana bosonga na molimo mosanto ngana lobe papa soyima okianga non il faut déterminer ka bino pour soki te bokokumisaka Satan sans le savoir pour adorer Satan sans le savoir. Il faut asilisaka te yaka molimo mosanto ye likambo yo akendelaki Kinshasa ezaki important pour abimisa azwa temps ya kosuwana ba mama abisa bango vérité atalisa bango lingomba bobunga te do makambo ngana osana ba internet eza musala na yeti yende falaki asala ngo po yende ngaza wana aza yaya soki alobi mutu nyonso oyokela ye bato ebele baza na 26 wana soki bayoka mama Rikina aloba nde bana ebele baza kuna te desi bazonga mais ye azolinga koloba te po agagner respect ya 26 agagner pe respect pa na biso na église kimbangiste mais ezalaka te et pourtant oza na vérité oyo fo bimisa yo tikala yaya mokolo kati na biso kati ya bapapa mais bimisa ba vérité loba likambo ndenge eza clair papa aza na posa obimisa oloba mais yo loba te ozoyaka na bamate ya mosusu epouta toza na ntango oyo makambo eningani papa mbenzaka moto alobela likambo wana bokabwana lingomba yo olobela yango te pwani makambo wana yango nde anga alobela na mercredi ya bamama. Qu'est-ce qui se passe dans notre église? Yela batu vérité bato ebele baza na kati ya lingomba bazo comprendre penza makambo te mais yo soko lobi bato bakoyoka yo po bato barespectaka yo mais comment il lelo zaka bouche bée olingi koloba te ozaka hors sujet kaka olingi kosimba kote wana te pona nini yango na yebaka yango na yebisa yo mama Rikina nazo yebisa yo kanga data lelo omonika ndo kangi monoko makambo ezoko leka na lingomba makambo nyonso bato 26 ba trouble o nyonso ofungula monoko te ote ya bato pasi ngima okianga olingaka te ozaka hypocrisie okanga monoko mesana na okote ya bato ba mvoila mais pasi ngima okianga ni te moka ndo kanga monoko ndenge olingaka koloba te yeba yango okosuka ka lokwa mama Nsalulu ndenge asukaka kanga data lelo nazo yebisa yo po yoza yaya mokolo ongo te ya mokili bato ebele baza na ba 26 wana balinga bazonga bandime ebele o bakenda balinga bazonga mais yo sali eloko wana te eloko oyo sali eloko oyo zosala ezaka bouche bée do makambo nyonso koya etali yo te olingi koloba te ni makambo 26 ni makambo olingi koloba te ngo te ya biso tata sima ngima okiangani te olingi kolakisa bandimi ya poto nzela ya nkamba te olingi koteya bato nkamba te olakisa tata sima ngima okianga na zazale molimo mosanto ye wana papa na bino olingi koteya mateya wana te oteya ka mateya bamvoila oteya ka bato bamvoila oza na secret ebele makambo ebele ya koloba mercredi mama batindaki yo te poka oza yaya bamama bazozela yo kende no batindaki yo na bit okende kobimisa makambo oza nango okende kobimisa basekret oza nango mama Nsalulu nzembo bimaka Nsalulu wavanga kutikisa bana bakuwa batela mama Toma zayavo ngimbangia nene wasala kwa beto ngudi za beto za onsono zikutu dimwela kwa tata Nzambi ngeyetini izavova mana to wizana ngi mama yondo tikala na biso yonde pena mama ya mukolo obatikela biso ba mama nyonso bakei yondo tikala ngudi alongo ngudi za beto za onsono do ngudi za beto za onsono esi akenda bakenda to tikala kaka na yo oza na maloba yaka kolwa makambo oyo to yokanaka mama Nsalulu afungola monoko te nzembo ebimi po mutu akoyela message azate mona ntango wana bato lokola nga bazalaka te yango wana ba ange bapesaka nzembo mama yaka koloba mama loba oza na secret batika yo pamba te loba makambo oyo oza nango mama Nsalulu atikala koloba te moni Nzambe atikela mutu temps
apesaka ta mwa pasi mai bonki ngani azalaka kimia azwaka temps akopesa temps ebele mpona ni ososola oya kosakola obimisa ba vérité oyo oza nango mpo oyo oza na makambo ya koloba tellement ozoloba te okosuka lokola mama Nsalo po mama Nsalo osuka yango okomaki moto oyambe so na telefone aza te moni nzambe soki atie barrière yaya moni kama nde okotaka mataki ta erne solingi ekokomela okaka okokotela wapi okobenga na telefone na koyamba yo ekokomela yo bongo sikotango ekokoma après olela après olela na internet olela ke ngai mwana papa de ngende basundola nga bayambaka ngate na benga pas mwinga okanga bazo yamba te na benga pas ako bazo yamba te okolela non otango tozana ngo yonde fo éveiller mokilo te ya mokili lelo na anniversaire papa Mbenza ba témoigner yango ba témoigner papa Mbenza ye wana papa dia lungana ayoko zonga kati na biso avandi kati na biso mais yo makambo no yebi yango te okosikala ko sala ngo jamais ko yebisa papa dia lungana ye wana papa Mbenza okosala ka yango te ezala na ndoto okolinga te siko to comprendre te yo otikala ya famille ozo sunga te bande kono bakenda olinga bazonga te poso bazongi ba gloire yo zwaka okolinga kutu te okabola ngona bango seme bango bazaila kuna yo obongisaka bisika na yo okotia bana na obakoma banzambe me bango kuna batikala bana basi oyo ngoko récupérer ata oyo otikala mama na bango me okoka jamais côté ya bango ke kuna boza kuna te papa lobaka na nga si c'est vrai papa lobaka na nga na kende te bino bokenda bolongwa kuna bozonga okosalaka yango te baleki na yo batikala na 26 yo oza kodondwa olingo komisa bana na yo banzambi me yebaka yango ekokomela yo kaka nga nazoyebisa yo mokili bozoyoka nga mama otema osunga te likambo na ye na banda koloba yango depuis 2024 lelo toza na 2026 mais mama azomonaka lokola ngai nazo lokola ngai na ofinga ye lokola ngai na ye kaka lokola ngai na olukileka ba problème donc aza santu azali na mabete bato baomonaka lokola ngai nde liboma na olukile ba problème mais nzoka nde ngai nazoya kosala mission oza très important nazoya kolobelaka makambo faleki ya sala mais azosala yango te aosunga bapapa te yebaka yango eza sute nzembo moni ntango mama Nsalo ezaki nzembo bimaki ayoki na ye nzembo bien mais ayaka na ye te ayaka te abimisa vérité abimisa te makaba Paul Dibuya ye yebaki fala loba ye alobaki bana nyonso bazaka ndenge bango nyonso na mona bango ka bana yango mona akota kilongo te atikala libanda alonga te alongi te atikali libanda siko yo pe sozo continuer okosuka lokola mama Nsalo kanga date ya lelo kanga yango soki ozo continuer okosuka lokola mama Nsalo okolonga te ekokoma na ntango nzambe aclôturer mosango aclôturer okolela ntango oyo eza grâce mpona yo obimisa ba vérité obongwana olanda batata na solo otambwisama na bango osalela nzambe boni mosantu oteya na mokili ki azali nzambe eza ntango ya koeveye bato na basekre oyo oyebi ya minene oyo oyebi me telema kozosalela yango te ekoma na ntango moko bonzambe abloke akotielo barrière okota so nkamba te bakoyamba so na telefone te okokundamaka mpe na nkamba te kanga data lelo nga na messager nayeli yo message oyo eza très capital na temps oyo bapesi yo eza temps oyo bongwana eza temps ya kotia teti minene importance okangi noka monoko ta monoko ndenge ezobeba yo po ekisa komwetaka ngo eza kobeba ozomweta monoko trop eza kobeba soki ozobimisa noka vérité te komwetaka monoko en tout moment tu vas regretter oza décime ntango koyinda bino bato botalanga nayoka te moto aloba basundola bamari te ntango nyonso aza kodondwa aolia na mbongo ya lingomba aorene bana na ye baza kovivre bavivaka na mbongo ya lingomba tata na bango azalaka motu monene me atikali kotikela bango ata lopango te lingomba nde ekipaka bango
baza kodonga kana mbongo ya lingomba bapesa bango mbongo ya somo ya jete baza kovivre na mbongo ya lingomba mais pesa maboko mbongo eza yango na problème te bokolia na bino nde bolingi c'est pas grave biso mpe tokopesa na biso bolia na bino mais pesela biso tata maboko sala na tata soki oza mama mulu ya solo soki oza ngudi ya nlongo bato balobaka ya solo te ya biso tata simolima okiangani tika hypocrisie papa apesaki yo chance okutana na bamama mercredi mpo avouer mais osali yango te oteyi biso kaka papa dia lungana osali yango te okozala na pasi ntango nzambe aclotere okozanga nzela kolekela okosuka wapi ekosila mpo na yo etango okoyindela yo meme na nkamba okotaka suke tili wana yo omoni place bako ekundaka bato mabe bato balonga te wana kuna nde okoya kosuka sozo continue boye okoya kokunda bisika mama Nsalu bakunda ye yo mpe okundama kuna soki ozo continue boye alors onga na lobeli apprendre ou à laisser soki okozwa yango ekozala important ekozala malamu mpona yo mais soki onéglige place nde okocomprendre lobi akimbangiste nyonso il faut bosalela conscience bote mundila ye na manipulation mais aza momeli masanga oyo atumbaka zamba boyebi lisesa momeli masanga atumbi zamba ezaka mbote mundila oye pena ekolamusa makambo nyonso makambo mariki na yebisa epui mbote mundila fo ozalaka wana yo fo lobaka po obimisaka basekret oyebaka te yo fo lobaka momeli masanga yo fo tumbaka zamba ngata na bimisaka likambo ya malando lebisa likambo ya malando awo kilesbienne ya mama Rikina tana lobaka yango natanga kombo te pona mona baza 2 personnes moko ya mama moko akoli déjà moko aza jeune mais nazoyeba te banani ntango mbote mondila betaka bor wana bimisa likambo ya malando suki ya motu esalanga ayelanga kombo azoyeba te ke azokobimisa bango na mpwasa yo fo melano ka masango tumbaka zamba yo fo ozalaka wana baverité ya makasi ebimaka nde epa na yo suki ya motu ebeti ngai na bivoila naye kodécouvrir mwasi wana banda bazwa ye abala te abota te azalaka na Marikina papa babalisaka papa dengenda abalisa bajeune bango nyonso azalaka na ye mabibi abalisa mama nana na ndako na ye bato bazobala bapapa na nkamba bato batravaillaka na bango suka baza kobala mama tetisi awumela na bapapa mais abalaka azwa te na bapa ti suka abalaka mais komba yo ovandaka na mama bato ti akoli atikali kobala te aboti pe te non donc bote mondila merci continue komelaka masanga et puis kobosanaka te avant obanda baémission na yo melaka bagene na wana esalaka bien ntango omela bagene ozoyela biso sikoyo bavérité donc nga na koyeba bakombo bato wana te me yo oyelanga bango sikoyo etikala moko wana mpe naye kodécouvrir na ngai déjà nda nalobeli ye te mwasi wana nga nalobeli ye te aboma vi ya malandu ti akolisa mwana me mama waza na bana na ye aboma vi ya mama wana aniata yango kisambeti mama wana donc mawa alors mbote mundila yo oza momeli masanga otumbi zamba zalaka wana ntango yo olobaka obimisaka makambo oyo ezaka secret ntango yo ozobimisa ngo nga na zwi epuis oza na makambo ya minene so okobimisa eza ebandeli yo bomutumbi zamba ti momeli masanga donc vraiment zalaka wana continue alors bandeko nyonso baolanda ngai bino mo bolandi émission ki mbango nzambe rien que la vérité mama Rikina aza na problème sérieux soki asali effort te asuka lokwa mama Nsalu c'est ça la vérité bokanga date ya lelo bokanga yango eza message na ye eza très important soki anéglige yango akosuka lokwa mama Nsalu aya te koya kodéclarer tokomona pe te bato baya kodéclarer po mama Nsalu bato koya kodéclarer
Mama oyo abokola bango, avanda na bango, mais lelo babenga na téléphone, balingi koyamba ete. Bakoma ko déclarer, ba pas ce qui bakoma ko déclarer. Pona ni potango bapesa ki tango aloba. Papa se bon kanga na loba même na kati église, tozo la mama, aloba. Allo, parce que y a lobi kaka. Bane belo bakei bandeko na ye bakei ana balinga bazonga. Ba kozala na ste ya makolo ya tata batosa tata basala na ye. Soki o masalu alobaka nde batu bakenda bongo te nde bazongaka. Mais masalu akanga munoko. Siko to comme so atanga mahikina, ye mtatikala na ba papa. Ye liboso. Soki alobi te akosuka lokwa masalu. Olingi koloba te. Alingi koloba te mais soki alobi te tokobi na suka. Okosuka lokwa masalu qui vivra verra. La vie me donnera raison. Maloba papa diangenda elekaka te. Ah mon oyo etika la penza. Alors merci beaucoup na bandeko nyonso balandinga. Continuez ko s'abonner, vous partager émission oyo. Vous partager yango. Vous continuez ko s'abonner na chaîne. Pour awa ki mona meso e banda ko dévoiler mutu nyonso kaka tita ngonga nango ko sila alinga pe na vandi kinya. Merci beaucoup, to monani à la prochaine. Bye. Mabota bangoya koluka ngai nzambe. Baiki bangu nalongi mokili, kembo ebele mi kembo banda. Baiki bangu nalongi mokili.